Ngana otikela yo tantôt discuter moi si nangate. Soki nazala ki bondumba mibali batonda raté, nazuyo likangu, likangu, katula soif. Ko se comparer na moi si na tchala ndako te, la bimisa ebelete. Motu ya pene bima pona tchay na ndako. Yo faut ça loko tu soni. Yo ko discuter na moi si na tchala ndako. C'est impossible. Yo faut souka na mama mbongo ezande ni mbongo mbetu to sali mbongo zui to silani. To na zonge pa na nga naza concentrer na ndako na nga. Yo yeba ndeni ke yo sore na moi deuxième go. Te fa yeba ngo. Bonga mobali munene boto na beto ma swabo li. Tu penses que pembe na nga lo mo mutu mo azate. Ko kansate zo China mobali. Te. O mobali wana nga na China ka eti. E pa na ka muta bimisaka te. Oyo yazo seme pepa na yo ebite. OK. Wa ce que to memi siko na voie spirituelle. OK. Oh yazo seme pa na yo ebite. Oh pas na posa zwa yo ebite. Moi si akomi ko poussa na pene na mobali to bi marara nazo rambongo na sali ka moba. To bi marara. Mo la nzoto na ngai. Kala moi si mobala mo na nzoto yaki blali. Kala ezaki mibala zwi mobala zwi moi si boye ba bimi pe boye. Ba sali pe lokote. Oui. Et toi la moto pona bino basi. Na biso mibali na milobela. Eza sexe. Ozomon. Oui. Eze loko eza la brutalité, complication la spirituelle ou la rapport wana ezate. Mais comme fandi wana te, mokili marabuto e baby o ekebwe wana. Moi c'est on a la fière étoile, on a fière étoile te. Tika on passe biso. On a fière étoile te mi bali boni ba moni nzoto na yo. O azo étoile no yo ebi. C'est ça. Alors yo zo luko ba no ko se biso fière étoile pourquoi? Ngane fille de chance dia wapi. Fille de chance montre à 2000 fois zangango. Vous avez fait des choses en Boka, ya Zimbabwe. Toi what? Le gars spending à Memaki, ndamu bakimaki, ou bazongaki. Azaki mutu, il fallait ça la reculer pour mieux sauter. OK. Il fallait pas qu'il y nango bongo nano. Parce que OK de bongo elle a affrontement. Nous avons affronté Batuma Roboy. Non, on l'a accepté, on a prouvé Batuma Roboy. Non. On sa musique na. Mais tant qu'on comprend déjà que non et belé bakimi tant qu'on zongi. Vandi sa administration na yo bo solo là. Vandi sa bana mai bo développer. Nani aza na posa ko zala artiste parce que naza na posa ba star te. Na la besoin ba artiste. Ko zala artiste ndeko ko ma star lobby na mikolo zoya. Katika Pesa TV boyebi ser na nga bien bon. Yaza ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi e pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bomo na ka service traiteur moko e bonga et tonda e soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui spot en tout cas on retrouve ba prix. Pour ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro o de Tchewana, boyo ke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV bo la décider. Voilà. Capage Télévision, merci d'avoir battu la Rabiso, Bolanda Rabiso partout, Bolinga Rabiso. Bébé Babenganga, Maman Capachou, tu sais faire l'émission na yo, tu sais faire un négo CKK, tu sais faire un négo Zahara gentil, tu sais faire un plateau na yo, tu sais faire un nyonso. Merci d'avoir au parce que la Rabiso, merci Emily, merci na Kassi Boutique Molat ici, merci na La Jaqueta. En tout cas, ma veste solo, Bonimbo la veste solo, Bonimbo la tabinamba ba tailleur ya kitoko. Kassi Azawana, La Jaqueta Azawana. Merci Emily Barob Soirée. Poli Barob Soirée Kitoko, Emily Jonka Azawana pour Nabino à partir d'Australie. Au Sali Commons, Sleeve Roy Rose. Hey, anglais au Nzambe. Aussi, ba commande Emily Bogolata Kitoko. Ba publicité, ba sport et les caca. En tout cas, merci. Le Toche, toi, Tchebino vraiment à l'aise. Tchebino ba marque Oeza Awa Sele. Moi na lemba mtayebi biso o bizama amna zana pour son pembeni na yene mtayebi baba amna ye oyo akoexpliquer biso courant émission Jenny moi na lemba ye yo to sura ne ma hampene ba actualité boyebi ke biso to sura mingi love soka ye de boyebi boza ba partenaire na TikTok mais to singa boye so ebele na kata chaîne na ye et ça la biso bien po yaza
partenaire, il y a Capage Télévision. Blague, toujours. Toujours. C'est les faces là. Il faut se la macassi. Bonne santé. Ouais, ça va. Santé, ça va. Yo pe kimia. T'es né au monde. Le monde ngande. Nalouli. Oluli hein. Nalouli. Ça va. Bon, il y a yo pe santé là TikTok, la chaîne. Chez Bellevue TV, ça va. Yo monde. Ça va. Ça va. C'est ça va. Biso ben ça va, ça va. Ouais. Nzamba sunga. Malembe, to évoluer yo biga. Pesa na ba ndeko mbote avant to banda l'actualité na biso lelo. Mbote na famille bota ba nyonso ba prétara vraiment attention na bango ya Olanda Capage Télévision. Merci na kay oza chaleureux. Lonenge boni boyambinga yi na bi ke zamba libosote. Ah ça c'est la deuxième fois boyambanga la ndako yo, c'est ma maison. Ah on a la ndako nanga. Toujours. Ah toujours ensemble na bino. Merci na fidélité na bino na confiance au bozalango. Merci pe na bolingo. O bo renouvelera toujours na bomo na biso. Bay oyo toza famille na bino te. Ah makila moko te na bino na bosungara biso. Merci na bino. Voilà. Émission to ça qui a suka awa ndeni retour. Oui, retour, ça va. Na santaki pe sous ce nombre d'abonnés, parce que tu bêtes l'issue, nango. Ouais, bêtes l'issue, kota ngamba moko. Toko tango pe kaka. Voilà. Bande ko nyonso balingaka Jenny Alemba Tongo, Jenny Alemba Tongo dans la chaîne YouTube. Chaîne YouTube o tozo bunda déjà, ya ko kota ba image, ya ko kota ba événement mususu, o zo la surprise pour la bino. Ma vie quotidienne surtout ya ba artiste na programme na biso ya ambiance de chez nous. Yango nazo kumbela bino mikolo yo. Or mi ba programme mususu, mais o nanu eza vraiment ya ko consommer za o tozo la bino toujours. Merci na ndenge bo s'abonner, merci na bande ko mususu ba yeba kite bo yeba yango, ya Alemba Tongo à la chaîne YouTube na kombo ya Jenny Mwana Lemba TV. Ceux qui vont s'abonner, tu as na ba 7000 abonnés, 8000 abonnés. Pour le moment, tu as 4000 et quelques abonnés. Na osenga na nzambe na lola asunga, émission liboso epesa ki retour. O pe saka makambo. Ah, Capage Télévision. Toujours, voilà. J'ai dit que nous avons bientôt l'actualité, moi, mais mais là, tout le monde peut sur la maman qui toque. Ok. Oui, Smith, Fabeta Kindeko, na Baremi, il y a Oscar, na été sauté avec l'actualité en haut. Et ça, le corps, oui, ça y est, moi, c'est un Kataki Convo. Ok. Tant que y a Mouto, on a coupé ça le corps, le trophée, dans quatre événements, à Seki, à ça, le roi, moi, à ça, moi, c'est à Will. Voilà, oui, ça n'y a pas bata. Ah, tout le monde, au monde, à Mobile, il y a moi, c'est un permettre. Mouto manquer aussi. Voilà. À ce temps, à côté de moi, c'est un sous les bandes, na batongi bien na master na ye. Pour na yo, kolo bandeni, pour la réaction. Moi, je pense que ma réaction est Kesseni. Ma réaction est Kesseni, mais ma réaction est normale. Parce que c'est ma femme. Oui. Mon zélango est malonga tengani na lingaki. Et tina bimi na epe na miso abatu bongo parce que na sepeli. Yo refinir nga moi aussi sur base de quoi? Au luka otonga sur base de quoi? Ce n'est pas ta femme. Ozomona. Réaction na ezaki bongo na ndenga mona kiango. Ngape des fois ba maramuso abongo comme la ngai. Ozomona. Osali boye mutu so seki. Oseki quoi? Porter la série non, les campons dans la salle, n'a mon avis pourquoi la salle. Mais et pas dans le communauté, moi si j'ai mon bout à Mokiri, c'est comme si yo c'est pelité. Je pense que été à Baïbélé, au bazar à Baïspri on a finga tonga mesu de la motema. Tant que comme il y a bima, mutuna mutara ma réaction na. O azo ki mbata, kana kita ozo mbata. Ozo mon. Ah, so ezaki munduki po bango kuna ba brutal. Ouais. Bo so ezaki munduki. Maké. Ma bomi OK. Pour la likambo moko boluki o intervenir o chamalo bana makambo italiote. Donc, bandeko tout ça l'angélé, bandeko peut bakana ba réaction bongo misusu peut ba mega un peu comme modifier mais ce serait un peu difficile à expliquer mutu na mutu bizaleli yango ayi. Réaction on est ayi. Oui, c'est mis en fait dans ça yango. Yenda sali. Ozomona, ngai na part nga na OK nango na bandenge moko boyepe. Ozomona, peut-être na ko simba ote mais on a loba na yo mbala simo bandela te. Ozomona, do epé sa leçon na bai o bazara ba bizali la bongo. OK. Voilà. Donc nango kitoko mais tout le monde rappelle ba couple mususu au monde na musu Jenny Mwana Lemba ali femme moko boye ya sika. Mais femme wana ya sika on se permettre pe à clasher pe na musu pas me rappeler ato que mobali yo ko réagir ndenge te legate. To legate. Et legate. Et moi ça yo ko to kumisa kuna mona ke sonde ni sonde. Legate. Ngala otigela yo tanto discuter ma moi si nangate. Soki nazala ki bondumba mibali batonda raté. Nazuyo likangu, likangu, quand tu la soif. Quand se compare na moi si na tchala ndako te la bimisa ebelete. Motu ya pene bima pona tchay na ndako. Yo fait ça loko tu soni.
yo ko discuter na maman mwasi na tchana ndako ta c'est impossible yo faut suka na maman mbongo ezande ni mbongo mbetu to sali mbongo zui to silani to na zonge pa na nga na za concentrer na ndako na nga tango yo ko mo luko ba ndako tuna mwasi no kutwa ndako boye ya boye oya yo mobala tchona ndako nani ya taza bien te be bache na ndako famille mi balé sangana eza blague ta yo ba ongle mbanzangungu to mona ta morote do yo traita bolingo kana mobali wana direct alors za na respect muto yo ba bala famille bote belé sangana bon niveau monter na otike lo temps on a te ni balo ba permanence obi boso ba copinage quasi des copines ba kutani o ba réaction bongo soto longona na ninga libala mandanga libala de na la mukara meranga ba discuter te na olexangote te legate et la paix coup à bolingo ngote et la paix nengo zela ka ba bongote OK bolingo za rebelle mais bolingo solo c'est pas moto yo lingi solo voilà posons la capage je peux te dire je t'aime aujourd'hui je dis aussi à Sita je t'aime je dis aussi à Patricia Morobo je t'aime na lobeli et belango je t'aime mais bolingo solo c'est pas moto motema lingi OK ah et pas Sita ni marambu vanda donc on linga je na yote OK même si na yibi mais pas na yo na linga aventure te donc quand tu sors dans la pena boye na liku ba jemo bote donc yo pela sozo luko ya bona kangina mwasi lelo na ko beta yo na miso mwasi na nga kono lingwa na buzo be pa na ete na lingwa ngote oui na lingwa ngote donc sozo oza likangu yeba ngote no oza ba limite il faut yo yeba ndeni ke yo so na mwa deuxième go te il faut yeba ngo bon na mobali munene bote na beto ma so bo lingo tu penses que pembe na nga lo mo no mutu mo azate tozo kosa na ndeke ngala yo koso bo kosa na to kosa niti tant na biso na la mwasi te yo mi pesi OK na la mukara mbe na nga ona mutu na nga vandaza na kanisa raye ko la brutalité te na ligu brutalité wala te na ko beta yo donc eloko ngo sala mwasi na nga meti na betu ba ba kabolo OK bon vanda na biso ça c'est to vanda na yo liboso bon siko donc bango ne bandeko ba sur ba yebakate o perdre temps pour rien mutozo mona mbanda azambanda na hote ya zali mwasi balinga ya solo yo bazwa ko katula soif bazwa ko mutali perda mais ozoye bango te kala to yebaka basa ko yibi bazaka batu mo buya ko bata lelo si basi na mwasi na ndako azobata mazo ya bo sila na yaya ezali ndalite te tout na tout na mungati yo lingola biso ko brutalité mo ko modernisation donc il est loko o cheto je to ko bomana kana mwasi ni wana Nasko na mobile wana te toko boma na mwasi ngala ko boma nde yo pour la mwasi na ngai. Modernité ora linyango te égalisation. Voilà ba génie nous wana. Tika boy. Vous se comprenez même pas là. Mais non, tika ba blague. Kolinga na msus blandi no ya ba ya encadrer linga blandi no ya. Oui, ezali. Wa siko na niveau mo bu na chilo mwasi na ndakute. Voilà pe abomba vie de couple na bombi yango alingi te mutu wana ya a remarquer koto azo gelé musu baza koto otali lona nu koto kuna ba otali la mususu wana aolinga tala nani oyo na ko vanda na ye pona za na makamwa bien na mikolezo ya ozomona ezara nango pe e arrivaka obateli koto yo po koto aye amona ngote obatela bango mais na muto déjà na olobela mama motema toza motema Pour le photo développer motema. Oui, l'autre sur la maman motema. Motema soke lingi ya solo et ça ba réaction ngo pe ya solo. OK. Motema soke lingi te et ça ba réaction et lingi pe te. Pour le côté ko fanda a na mbeboti. Suka. Awa kaka mbebo j'ai des lèvres. Donc OK no ka bouger des lèvres. OK ka bongo. Le côté bela munoko. En tout cas moi Mibali. Biso. To somo. Balotiliki. Toi ma be. Biso toza bena ba nina o balengisa ko meko lengi. Mibali. Mama tika. Na mo so na mi vandi na mi kanisi biso mibali. Pour réaliser pena ba bilo muso ya kala. To tia sikate. Il faut raisonner. Ba passer ça les. On va pas beaucoup pour tali rétro. Et le ko bila ngai. Tala la c'est bon. Capage na 2005-6. Nazo mbate pa mbanda. Tika boy. Mais non ça on donc bela fi mo boy. O fi on ala mobali na ye. Mo bele siko brital ya mabe. Moi c'est siko. Ya mapomba. Pomba ko te mais elle là mon snail. OK. Siko nga non ye bate. Na bela il faut là aux petits na classe. Na pe bo ke yanke sa miela ka na sans été, on me la secret, na habité. Bala bo bima papa na moni pe na wolisa. Ouais, wolisa.
or ya tali ngonga bon ngonga na vana ya zela mutu ya secondo yé do kata corner o ka bimela mali boso senga fi pesa saki yo pesa saki boy a pa saki ndani ne simba boye na loba ni oni a po mutu ka sengi sak apesi a pollution déjà bobi ngati force simbi na lembi la bi mutu ko côté la ya c'est apesi saki c'est que ngati faut le voir fio la ki babe comment on pesa saki bongo on le dit soit apesi saki te bonga voilà. Ben oui, 1000 gars. Donc il y a la qui s'opère que Olin Zanza. Après ça, quand bangi kumaka ça pèse ça. Même matin na zuna ça qui va pèse. Donc on risque la kufa. Là on la scène. Là on la scène chaud. Tala, mama bolingo. Eh, mystique. Motema fille on a zaki déjà amoureuse ya noko wana. Ok. Pour ça, on lit ça ça montre déjà que nous bolingo zao. Na yo zaka que non, bon amutu pour ça ka to zalaki. Mais yene makamunanga. Na zu vrai mbata et puis on va céder ça. Na longa la scène, na ngomela te. Tala na mata mutu, tala ka lemba. Wana que non ça ouais. Mo école mo kengeli na lemba. Encore kuna mo kengeli. Na biso ça to uta. Kasi te mo kengeli. Prince wana mo kengeli wana. Na ba belela. Komi na ngaba nzela kianza ngala zaka na lemba mais na ngaba elongolaka wana bona ozoka lemba siba kometa bezalisi na soni olongwe mutuka destination na ote kota ba mefu so mona yo donc komi face la ba na mbata na longwa mutuka nyonso ya ba oyo ko même ville même web na kota na longwa elongolaka l'environnement oyo. En tout cas, merci. Tout ça le mambo ya bolingo. Le long deni to comme mona ke ba bolingo ko pe ya biso ya ba jeune. Tozo balana mais tozo melate. Tandis que lobby ya ba maman na biso ya kileo. O to zaki kala to na ko mona ata papa na mpata te mais o mona bolingo vraiment ezo bimana mi 600. Mona mbanda ko to ko yeba te ke o mona mbanda. Mona papa zata na 3 mais Makele les athées. En fait, Kapachi, kala grandeur à bolingo banda oui banana message to lettre papier. Mambo komi. Tindi pas moi si tant moi ça doit tanga comprendre bolingo moto et pas nangeza boy parce que kokomati okoma makambo komi on a des autres sa grandeur ya bolingo za nango et pas moi si on a tindi lettre ozomona bambanda pe bazali na ba comportement ba sensité o komi lelo. Quand le comportement est vraiment correct, ils ont un comportement mobile à mobile. Voilà. Bon, yo zana nga pe na zana bon. To botibana. To luwa to sa mbuye mate po yo luko perdre, tout comme moi pe na luwa perdre. To chance, to zala. Mais ba guerre fra des a. Ozomon. Kozala kondima ki bombanda la muninga kala ezaki teke no au PC accès à nyoso. Non, ba chichotement ezala ka cessé. Mais ba ne kozala te boyer ninge commune temps réel. Et puis calamité mais aki à solo. Tant ndimi engagement ndimi. Mais les lois à bongoté. Non ndima batutu. So na moi si non ndima batutu. Non ndima junior po y a pesa mbongo et pesa la ngabe pona kabelo. Na kota salon. Kono kuna be sele. Mais non ça. Même dimanche bolingo. Et au kabona yo ozo ebelete. A pesa bolingo ya lokuta mais ndambu pe. OK. Ozongo te ya solo, ozu ya lokuta mendambu. Ya lokuta c'est quoi? Nazalo na simbo mato ya lokuta. Chérie, je t'aime. Nazo bako la bagolo kwa mbisi ba olongola na glace. Ko simba. Ba poisson volant. Donc nous bongo ebi ko mselo mo boy wana. Ozu yango, otie na poche. OK, rendez-vous musu na bonda na Patrick. Obi Patrick mukia Patrick so ebimi, yango sa ranga bien na ba événement na ngana ba faire week-end. Parce qu'il y a des gens qui ont champagne, des boîtes, qui ont grimace, en voulant trop gagner, bénéfice nango yango ba ozwa liwa, mabuma. Ozomona, moté ma so elingiti, ba retomber nango yango. C'est ça. Ozomona, ko biso mibali en réalité tolinga kaka. Basi nde ba yebaraté. Comme basi besoin vers biso. Pour na bénéfice mo robo. Ko kansate ozo china mobile. Té oh mobile wana na China ka eti et pas la muta bimisaka te oyo yazo seme pe pa na yo ebite. OK. Wa ce que to memi siko na voie spirituelle. OK. Oh yazo seme pa na yo ebite. Oh par exemple la posa zwa yo ebite.
ozomona wana tolobela plus aspect ya bajeune fille vraiment ozomona mais c'est ça bazomiteka na tiktok bazomiteka na niveau moko nazala so natali telefone na nga natali nalobi te il faut kotelefone Abraham na Moïse Show bayebisa le mutu kweya yaka déjà mokili komi na suka oui bayebisa nzambe kweya déjà mpo nayebisi yo basoni ya kala ya Léopold Ville na lelo eza ndenge moko te kala mwana mwasi to mwana moke en fait kotala ebembe bona miso ezalaki likambwa yo tala ebembe ozongi mpe ndako olali pongi olamuki mpe na buto bimoki kosuba non ezalaka te soni wana c'est ça olamuki kosuba yo moni déjà cercle na miso olala na bien te mpo sa masuba kobima te osimba ngo na boye lelo mpe nomona jeune fille yakangi kutu cercle nde boye croire maman na été papa na été membre de famille te connaissance obika akangi yango ko soni somo mawa wana makasi oyo ezaka kala ezate soto ozonga muke na makambo yango bamabala ya barelation amoureuse babolingo solo so okutani na ngo eza blague te biso mibali lokuta mpe tondi biso aventure kilikili yango moni mpe basi bazobebaka mpe mitu en vouloir mpe trop gagner babiloko yango yango ozomema mo baliwa kobimala bambwa donc tozozala mpe na basi na mibali tozoyeba te loni tolingi mpo mosu alingi abala mpo amonaki kapashi moko boye mpo amonaki magali moko boye mpo amonaki mutu moko boye acelebraki mariage amona yango mbala moko non oyo eza biba tie ngai eza biba tie yo te ntango ya kapashi ekoki tant ya magali mpe ekoki yayo mpe ntango ezali zela mokolo yango ekoka bongo sala makambo yango c'est tout ntango baolelaka yango te ntango eza ya nzambe baolelaka ton te soki lelo mutu bo apafuki yebaka elobi yo mpo kopafuka soki vie esengaki te yo pafuka c'est normal biso toza bakolo mokili te yo lingo okomisa makambo mosusu na existence oyo eza na existence te ndeyeni ozomona jeune fille aza makasi ya kozwa kabelo azwi alise kabelo bien ake kotiango na coffre fort moko ezwa malili evanda piyu mpo azwa na événement na ba 18 heures fois alata kabelo wana azwi elamba repasse kitoko mama ana je wana teke makambo na ye bino fo bomona mpo azobanga bokoyiba bokotache bokobebisa mais bomoi la vie etali eta akocodi nango boye kutu ekipe te ye biloko na mutu eza babiloko baoutillage na ye basapatu monzela ki abombi yango mais bomoi oyo esali yo ozwa basapatu wana pourkoi ozokoka kobatela yango te dignité aki bomwasi eza esu lelo te dignité eza te mwasi akomi kopusa na penepene ya mobali tobima kaka nazwaka mbongo nasalika mobo tobima kaka monaka nzoto na ngai kala mwasi mobali amona nzoto eyaki blage te kala ezalaki mobali azwi mwasi boye babimi mpe boye basali mpe eloko te kosimba no boye okitisa mukadi tout ça bokolimbisa bandeko awa to kopesaka batoli ezalaki blage te mais lelo ekoma mwasi ye moko aosenga ngo epo oyo biso ere dino koya naozala deja wana avant aokipe kutu te mobali wana so amoni nzoto na ye eta dama mobali wana vie spirituelle ya mobali wana etali ye te ye posala eza kaka baretombe na ye bambongo na ye bamakambo na ye bareveni na ye wana pour apparaître oui koapparaître eza mabe te mais tu dois apparaître pour être et non apparaître pour ne pas être yango ozomona basi baokufa ebele mais oui nauta kosala yango mpe analyse na chaîne na ngai mwana mwasi wana se retrouve ndeti badroge na se ya caro bamakomi mobali akomi makambo na bamakila azwi babouge atie donc incartation moko asalaki na chambre wana toyebi te eloko nini adepose na nzoto ya mwasi wana toyebi te eloko nini azwi parce que en réalité site ya kapashi naoyebisa yo quand on parle de l'étoile étoile ezaka elongi te mpo na bino basi étoile eza sexe oui étoile ya motu mpo na bino basi na biso mibali na milobela eza sexe ozomona eza eloko oyo eza na brutalité complication na spirituelle oyo la rapport wana eza te mais kope efandi wana te mokili makambo to ebebi oyo ekebwe wana epona lelo nde makambo yango komi na facilité na biso bato bakomporte ke no tokomi na temps moko boye oyo mutu na mutu fo asala ngele na kwe na ye ozomona mwasi oyo ngai naza fia étoile te tika kokosa biso oza fia étoile te mibali boni bamoni nzoto na yo oyo azwi étoile no yo yebi alors yo ozoluka banda kokosa biso afia étoile pourquoi ngai nde fille de chance ya wapi fille de chance montre à 2000 fois ozangi yango oza fille de chance ya mboka ya Zimbabwe to ya wapi non totika babiloko wana
pour comprendre que nous autres, moi, c'est ça sacré, c'est ça temple. On repère ça n'importe qui au vandi boufou, nous autres. Patrick Yaka, Solange Yaka, Nani Yaka, pour la gloire Yamokili, pour son bapar, faut grimacer baninga, yodo lumbara sur la malonga. Non! Non! Tous les gens dans la Bible, c'est pas la boulenge, mais il y a un chemicolozoya et sans bisous les alliés. C'est ça. Tout le monde entre parenthèses, vue humain, il y a un moment dans sa mouille. Tout le monde qui est dans le Paul, a beau être balade. C'est à Koufa qui est baladé. Ils ont couple le catholique et comment on a balina baladé. Référence dans la Bible, Paul a baladé. Nani a baladé. Tout ça a bon pour en servir. Nzambe, tout le monde a baladé au botate. Problème té. Mais étant humain, tant qu'on vend yomoko, le moment où on a une famille, le moment où on papa, maman, pour biso tout dans sa il est salaire individuel. Aux hommes, moutounio sont au coup fana nengenaye. Et ça, il y a un comment on a ça, moi, une installation famille, moi, et tout ça, bima pour bimater le roi Yesu. Vous comprenez? Si vous sangani ya moutouté, pour bimisser na moukili. Il y a Zanzambe. Aux hommes, mais biso tout au tigali installation moi c'est mobali, ne bimisa biso. To mi chana na place qui bo moto na ngamu na sa moi, ndi na vandibo. Est-ce que les cameaux ont bien pour la salle? Est-ce que l'on fait la frottant pour nous grimacer capache? Et l'on n'y a grimacer biso siko au lobito au sommet. C'est ça. Exactement. Soit le bangi sa biso to banga yo zo appelle boui. Il y a pas peine appel boui. Abraham a bengo na lola reço il fait reço je sais pas ça. Allô. To jida wa terra yesu. To Jean to Mathieu. Yamba no pera bango dans show tu as des vidéos au grimacer na bito banga o. To cha na misé. Makasi. To cha na misé ba tout bazo ya ba photo na yopo. Au solo na batu wana ndenge nini. Donc to mono grave. Alors bilo ba bongo ba occasion bongo. Serait o ya te. Donc yo et le bank sa biso te. Mais oui, c'est clair. Pour le que biso bateau en existence basate. C'est ça. Comme ça bon existence pour tout monde danger. Tout ça marambo ba jo la biso ba poto ba sala à l'équipe du cola mai ba bo beta maboko o sangote. Pour ça le loka boto dans la mo crainte. Ah muto asimbonganga, muto akebu. Mais so ezare loko ngala vo sala, et loko ngala vo somba. So yozi chance nango lelo 2000 zoya na pina somba. Mais c'est ça, c'est ça. Avant yo zala ba bazalat. Bon suko. C'est ça. C'est quoi? C'est normal. J'ai dit en tout cas toi qui es vraiment le bien, tu continues bien. Tout le monde écho il paraît-il que merveille na dans ce zone sous ba Kimi Fabgo na États-Unis. OK. En tant que Mutupo as artiste, au le bani pour Namambo et comédie à 2 reprises. Moi je pense que ma musique qui n'a pas trop de thème, il faut que tout développement pose l'actualité. Déjà cause en a ban na ko encadrer bongo za blague té hein ma mu fallait ça la remema na ba poto bazongi héritier goga pe ninga me marazongi fabrigas pe ninga me maki ndamu bakimaki o bazongaki azaki mutu il fallait ça la reculer pour mieux sauter. OK. Il fallait pas que nango bongo nanu parce que OK de bongo elle ko l'affrontement na zo affronter batu moko boy na on la sabine on prouver batu moko boy non o sa musique na. On te félicite parce que Ozo Salamarambo est belé pour ça la raté. Il y a même batu poto. Mais tant qu'on comprend déjà que non est belé ba kimi tant qu'on zongi. Vandi sa administration na yo bo solo là. Vandi sa bana mai bo développer. Nani aza na posa ko za artiste parce que na za na posa ba star té. Na la besoin ba artiste. Ko za artiste ndeko ko ma star lobby na mikolozo ya. Ozo mona il faut ce qu'on osale loko wana au monde appena que non ba o baza ba artiste ba oyebana. Ba o ba artiste té ba oyebana parce que belé ba ya na mona na TV. Aïda Soui Bakanga, Banouani, Balox, Banin, il y a déjà des salles qui star. Na star déjà. Donc ça, c'est donc en réalité, tu dois être d'abord artiste pour au coma star. Voilà. Bazarana nous star, t'es pour au coma artiste. Non. Wano baby si magambo. Il faut banana nous formation. N'étant aux aussi ça, n'est-ce qu'on commis célèbre là-bas comme oh yo titre honorifique wana yozo luka. Bandeko basi wana ou ba chepoa nga na matière ya okima bongo déjà. Tu éviter l'oni ba comme la bango tu éviter l'oni ba raisonner soki ba zongi ni koma et puis na ndenge pe mama bango ba musique ya bango eza au koto asali bo zongi si boye bango ba trouver mieux ya otikala ba o pe ba kimaki na France ba trouver pe mieux ya otikala kuna on ne peut pas condamner comme ça tout le monde to ko pesa bango faute te auto condamner koto Fabregas pe ndeni kaka yo memi non yemo yebi pourquoi mais magi bango mais en réalité par rapport au cas à analyse il fallait pas où il ça chaud. Agi mutu fala zelisa nanu a zelisi et puis à matina bango bongo ndeka kina bango boye ça fait mal en fait ba kimia liboso ba kimia mi balé mais na habité so bozongi en même chose ni Canada
nayebi hein. Ah là ida Canada te. Ida za te. Et là nini oyo esalaka ke bolingo ewumela. Sincérité, sembo. Sembo kaka. Sembo kaka. Sembo. Soka oza sembo na relation na yo sili. Na vie de couple soka oza sembo sili. Sembo ngo siko sembo amaka ndenge nini et puis impolitesse et pas basi et longola nini et pas mibali. Tozo clôturer ce qu'on attend. Impolitesse et longola confiance. OK. Tant que vous êtes impoli, non on a déjà négo ke nangai na yaso na confiance na hotel. Oko ça nga pas mentir mon bo. To sala nga ba bilo mon bo. Comment ko za ba audace ba courage makasi ya yo ça makambo e pa na nga. Na za partenaire ya ba mentir ta. Na membre famille na ota, na la kabula no ba intimité. Na on mérité belé. OK. Ya ba valeur na ba respect. Tant que na ba bilo mon bo, oko mo bangi sanga. Et on a peno ko mo bangi sanga. Confiance on na ngo pa na yo ba ke faut diminuer. Soit diminuer ma casse test il faut changer yo na mutu mususu. Autre se comprendre malonga. Mais je te dis clair. Comment moi, ce que vous allez impoli ma casse envers mobile pour mobile à salioni. OK. Tu peux être impoli, son mobile à trébicher, à salir des armes, là ça se comprend. Mais vous êtes impoli, dépôt, vous allez pas la bune impoli, bah ok, l'homme m'a bali, ça fait impoli, bah on vit vraiment ça fait impoli, mais non, il a impoli. Mais oui, oh, ma balle a bon aux oh, moi c'est pas un impoli, mon balle a pas balle impoli, belle famille où tu es loba. Moi, si on a un chat, nanda kutala boy, et tali mobile ta kanima to kanimi messi. Mais trop c'est trop. Mobile sanzi. Ozomona. Côté abolingo po wumela eza sembo. So oza sincère na bolingo, c'est bon. Na bi vena ngamo mo conseiller général pour ne pas citer le nom. Il peut na remelé 3 litres en bondo. Oh. Vena ngona. Oh, nando kate souk à l'époque. OK. Na bi so vieux, ala fidèle na moi si na ye. Mais kundi. Mbila. Tika bo pour ba la tsara to. Na biso ala fidèle na moi si na ala fidèle na mobali na ye. Donc vie de couple na bango waouh. Vraiment. Oh, ben exemple à suivre. Ozomona même couple vie de couple à avec la biso Fiot Ngoma na maman Mado. Ba fanda kimia oui ba to théâtre quoi. Oui, bango pena ba servanga. Oui, ba servanga les sont vraiment. OK. OK. Bon ba jeune couple. Oui. Bah jeune couple non t'es bah belete on va servir pour les toi rané mo bisu toi toi rané mama kaka ndenge mo kana samoi toujours lukaka simba tout comme au simba te na bon mama ya bongo ba me fait ba comment bangela ba jo so ele msu jo azala msu ne lokote bo aider à ça le quoi ko mata mais moi ingratitude comment oui ni bala ngo bazali ni bala ngo tozali nga so na lo ba mobali OK pesa place msu c'est ça mobali moi ça sunga yo ouais si ko problème les années capable na il y a moi ça pesa yo sunga yo peut faut zo na mutu mo yo sunga kasiti eza mambo belé oyo sa masiko ebele eza mambo bolingo si moi ça sunga yo te poza nyama non plus liboma ay mambo sa te ayebi que non alingi Jean naza na bolingo ya Jean ya motema ya solo c'est sœur amour vrai pour na Jean mais ça oh Jean zongi c'est là Jean za na Patricia Moroboy to Solange Moroboy on doit sa corps âme oyo koto yo ebité tant yo yé na main forte ya reporter un plus c'est pas mobile yango yo lingi obi que na position de faiblesse na sunga tout ça obi ko zo lo na place a bien ko bota nguma malonga bino mi balé moi c'est mobile on ba idée te ka kotika nga to za na mwasi non mais tant do pesa yé na motema a obongisela déjà au kuna BP Dubaï chaud kala mbongo ozo pesa après doté c'est ça yo yeba kala mbongo ozo pesa yebisanga sikoyo elonga bongo vandi otali na TV Jini akobala mwasi mususu azala na mbongo te tina yeba asimba $100 te na vie na ye kwa zala o aza c'est moi mais au bon moment si on a soit la maîtrise te aro perdre mambo belé c'est ça aro kufa pour soit kanisi yango m'appelle Koti maman moni te tala totino capture ma master soza ba belé ba kufa ba bon ba tava yango moni ngai baso baza ba selemba en fait ba célibataire o ba lingi na ba mambo ba cité na encourager bango pe ni bali toza mitu passe na niveau liboma c'est mieux vanda bunda pour na vie na yo mobala za suka mokilité oui moi si na mobali c'est en fait eza bongo photo zala sika moko photo pesa lipambo lengo bana bayaka ozomona mais so simbité mama otiki bolingo so simbité
au remplacer yango na bolingo mususu. C'est comme ça. Avant o wana ya musu azalaki. Ye peso alongwe mususu akozala roya. C'est tout, c'est clair. So moni o ezo ya o poza ki na ba peso lo yenge mbuye mabwe longola bango vanda. Salama ba vina yo. So za na bana bokola yo mwana c'est tout. Eza basi ba bokola bana mobala zata. Ouais. Ba femme forte na pesi binombote ba maman wana. Ana bana zo bokola mobala zata zo bokola bango moko. Ba femme forte ça ya talent moi Dubaï moi ba voyage qui non. Bon on a ba femme forte jamais. Non. Posa la bande ko musuba za zo mata ba Dubaï ba avion kili ngade moi si makasi non. Femme forte za moi so zo bokola bana yemoko aza na engagement ya mutute azo appui en fait. Appui ya mutute o sunga ya bokola bana wana. Non. Moi si makasi yo wana. Malade bana na butu na mo yo ebiango. Yo bota déjà face à moi na libu moye biango yo bibenga ma femme forte na modèle nini na marque nini ya ba kabelo na ba pantalon lati ya vient à Dubaï maman là na butu moi na sozo déranger aux hommes pédiatre traité aux yo ke siko na butu ngenge aussi babu awa te donc so Simon dire maquiller le fait matin tala passe ya bongo ponge katali maman somo zo siko na niveau scolarisation suka mobala zate yo moko et puis au sala nyonso wana me wakana temps o ngala kaka et bien ça se trouve maboma moi so sima qui c'était ma foot en colo nkolo likolo ma pate au sala makambo nazo bisayo OK je te comprends suka merci en tout cas pour na lelo et ça libso vraiment bien basi batali et ça libso bien ba parents batali bato nyonso balinga page télévision ba comment pe recépé na idéologie na biso parfait auto ozongo wapi oui parfait oyo et puis liloba pour na to clôturer. Bon, tout le belana nous parfum à mouquet et puis tout clôturer. Parfum oyo comme on a scellé. Scellé parfum, c'est pour les femmes. Gaël, c'est pour les hommes. Et ça là bas solo nion sur bas parfum oyo ngana yo to yebi na samoy. Ba Gucci, ba Chanel, ba Yves Saint Laurent, ba Mbutu. Ah on a kata ba parfum oyo on retrouver ba solo wana na kati. Et ça là mbongo moka mouquet. Ozui eloko na yo. Ochena saki ochena ndaku osalela ka ndenge zala ye pena ko umela nango ne lamba eza pona 2 semaines ato nike lamba ye pena to nike lamba solo wane kozala kaka efficacité ya solo nango eza makasi vraiment donc pona mingi ba jeune fille na ba bon mobala ta lumbi solo na nzoto so na mbongo na poche ozone basi plus basi bocha yango engalisa bino biso mibali tolingaka na kuta no mwasi o dégager mo solo malonga et puis singa bien na créer mon audience mo na yo to vandi so père okaba na kabeli yo mais yo kuta na okuta na kana mibali o mibenga maka madame okuta na mobali lipeka solo makasi o même place to vandi ngamo na mo ka soni oza mo sa marque ya Zimbabwe to ka biso ya Congo non tout ça il a pas parfum et ça a biso bien sur la bien en zoto et que dara bien c'est le parfum voilà et ça a biso bien Nicolo ya monde ça oui muto okomelanga na mo pe na osolango soki ezali soki muto azana besoin nango na numéro nanga ezali plus na ba publicité na osala ta komi so ala na besoin zango na pesi yango kwa bangate aza na la confiance que oui mambo azolo besoin solo pour yoka ngo pe na nzoto nanga pour na sentir na dégager vraiment sur la bien voilà ba la biso lelo et ça va on merci na bande ko va prêter biso attention ya liboso te asuka pété ozanda kuna ngai bisika boni tu aura ko dégager connaissance savoir tu aura ko kabolango moi milita muketo salimo makambo to solaka ezara pona ko blesser bande côté ezara pona ko édifier quelques batu oyo bazora vraiment temps na bango ya rolanda biso na considération toza lora bino makilana ma ezali toza ba parfait en fait ezate lora na lobi boy ngane mo santu nkolo ngande boy non ngai nani pona loba makambo nyonso na loba ezara ko transmettre connaissance na bande ko oyo bazokwena na mabunga ngo to yeba non temps eza mabe temps eza mabe makambo to etela biso ba covid 25 sur banda ko ba 2 ans ba covid to ya sous comme sous ba vaccin première dose deuxième dose quatrième cinquième tina 22e to recommanderait mais nzamba batela toujours ba yaye to pesa satana occasion te to pesa accepter ya makambo ateli biso ko ba mitambu to pesa accepter to nyatango na nko te na nyatango te vie ezamoko to vivre raté pour to vivre les sous na ça moi non on ne vit qu'une seule fois vie au tous alango c'est une chance en fait to saisir opportunité aux anabo moi tout ça maman malonga la ba famille tout ça maman malonga la ba entourage na environnement na ba société pour na nkembo nzambe eza toujours na ba bomo na biso vraiment voilà. Merci Dieu merci na ba découverte mbote na famille bota mobimba
OK. Mbote na bandeko nyonso oyo basungaka biso ba artiste à Congo. Biso bandeko na bino tozala na Congo, bino bozala libanda partout, communauté congolaise lipa ibone zwami bino ba diaspora. Merci na nebo prêter attention, merci na nebo kabela biso, merci na nebo consommer biso. Bino nde boza au sommet en fait. Vraiment. Ba fiero tozala nango bokolimbisa bandeko mususu, boyebi bino moko toza famille, hein? Na famille mutu mususu akozala boye, mususu akozala boye. Bo tchara vraiment ba rigueur troté. Bo la muna bino na ba vie na biso eganga ka makasi. Bo sala biso ba star, va biso moto ba lobi toza ba star parce que bino bolingaki. Bo komisanga mwana lemba ya tongo parce que bozo ki to ko partager nga, bozo ki to ko tanga kombo na ngebele ya ko kabula liso nanga. Lelo naza o naza. Reconnaissance eza makasi. Bo la muna bino eleke belé bo continuer toujours ko sala o bo sala ka zamba bi commander ni na ko pambola bino. Merci na bandeko nyonso tout hein. Na Belle TV oui. Oui, Belle Vie TV toujours dans le cadre de tournage, ambiance de tournage. La patronne à excellence. Voilà, Simba Mobimba, groupe Simba entier, on a Benandaku. Quand tu as Simba, tu as Papa Faustin Soukari et Lombe Kolo Makambo. Tu vois la vidéo, on t'a dit Kobala. Président au Salama Makambo, au Salama. Donc voilà. Famille Mobimba. Vraiment, famille Bota. Famille Bota. Merci en tout cas, Jenny. Merci d'avoir venu sur la Dibiso, Tolingi Bino Mingi. Nzambe ya pambola biso pe mabota na biso tolobi o azala mato ya koyoka ayoka to ce qui me leçon morale ya makasi ezali mpaka pesi. C'est ça. Na mtazo par na. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Bo batela ba kabelo te batela bomoyi leki kabelo leki pantola Canada di. Hey, yo likambo yo okuta na mokilo komi ko sango ndire yondo yaki nango. Oh, ça c'est Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ne koko banga bangate o. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo. Motema leo some, ba pesa asolo la babie. Soko kutani na ye, kozala deside. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss. Juliette a fait valide. Yes sir. Katika Pesa TV. Aïe. Katika Pesa TV. Aïe. Katika Pesa TV. Aïe. Katika Pesa TV. Aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis Mobimba Valida. Yunani Oboya. Madame Katika Pesa motema malamu ruta ya nzambe ya yoga. Juliette valide. Fumukoi. Katika Pesa TV. Aïe. Katika Pesa TV.